Ndeko lisusu totombeli bino pokwa elamu na émission na biso oya la vérité oyo ezali présenté pa na ngai moumbula bino frère Joachim Ezambona ngam nazali l'impresario na bino lelo l'impresario ezamo latin ezamo ya ba italien pe na banza ekutani bien na programme ya mpokwa lelo pasema ka minto kolobeko za ko conseiller mingi ba bino ko ya italien na ba bino ko ya latin. Mais bon banga te to koyeba ko expliquer yango po ete ekwa okoma na niveau ezali ke mutu nyonso comprendre nini yango tolingi kolobela basanta basede Maximus nyonso to ekobima awa ba Tertullus nyonso ekobima awa kasi bo banga te ba mo nyonso wana ekozala bien expliqué. Mais nazanga imo kaka te nazali pe accompagner awa na mama Annie. Mama Annie mdali l'activiste na ba basili koyeba déjà azalaka toujours na ba problème to ba situation zali ko lekana niveau ya société na biso to compréhension ya population na biso comment bazali ko digérer information comment bazali ko comprendre ba makambo ya ko yana yango na ndenge ezali d'une forme originale na brute ce qui ezali ya mabe akoyana yango ce qui ezali ya malamu akoyana yango ce qui ezali ignorance akoyana yango mon peuple périt par manque de connaissances akoyana yango pe kaka oyo nyonso zali ko représenter société na biso n'est-ce pas? Yeah. Mama Aninde ye rôle ne yangwa donc bobeta mabakute pende ko kuna ozali keba ko jouer na rôle activiste te pona ni mama Ani Bon po bakoko okoko lo balikambo oyo eza na nzela te pe balandeli yo kwa ubie ba munyo zoba ba munyo zoba ubie ba munyo za contre ubie ba munyo ke pona no bimisi yango de ba rôle ba activiste yango na ba activiste ko yakuta ba noir américain mingi puba ko koma libre bazalaki ba activiste to bazalaki ba activiste place ba activiste bazalaka place ba to bazako luka kana bango ezala défendu mais moyen ba loba esaini ezate mais un activiste est capable de tellement et puis à lobby na faveur ya bato bazali opprimé bato bazali torturé bato bazali négligé bato bazali te azana ko ba ko yebisa pas passer vérité yango n'est-ce pas de wana barola mama ani raison na lobeli bongo parce que na mpoko lelo na lingi pe boye ba dès le départ était makambo belé ko leka awa e ko senga ka bato nit ka ba activiste mama ani ba ko bimisa ngo clairement biso so yoki yango fait débattre yango. Merci mingi mama Ani si je ni toza ko débattre lelo oyo kumi biso to yeba mpe ba définition ya rôle na yo. Bon tos linko bela Vatican lelo oyo Vatican, ton Saint-Siège, n'est-ce pas? Yeah. Parce que confusion est makasi na niveau ya biso ba chrétien. Tant to ba chrétien to liko yoka comme ya Vatican. Toza comme on ba ko l'église catholique. Ce n'est pas vrai. Pour nous ce n'est pas vrai. Toko yeba yango, toko yeba ce qui réellement Vatican ezali pour l'église catholique, to ezali pour na ba chrétien na mokili oyo. Ba tu peut tamba yoka comme ya Saint-Siège. Santa Sede, n'est-ce pas? Tamo yo comme Saint-Siège pape Bénédicte n'est-ce pas? Yeah. Yédra baza ko lobela awa. Non. Ce qui l'a dit non c'est parce que confusion ezali makasi awa na niveau ba chrétien. Yangwana émission un peu parler le to ko lobela makambo etali Saint-Siège. To Holy See na anglais. To Santa Sede na portugais, na italien, na latin. Santa signifie saint. Sede signifie siège, headquarter, quartier général. Mais en autre cas, parce que confusion est makasi na mot itali Saint-Siège, place pape alalaka, na Vatican, na cité oyo pape avandaka. Mais na nyonso oyo, est-ce que ni ngwe kumbiso mo ayito koma na émission oyo lisusu oyo itali ke na ya kolobela makambo itali Saint-Siège na Vatican. Tant que salaki émission ya Saint-Pierre prometaki biso kolobela Vatican lelo oyo pona nini tant bakataki mutu ya Saint-Pierre puis bakundaki na basilique na ye ko basilique na ye wana nde kombo yaki ko changer ce qui Vatican wana donc yango lo prometaki te kolobela yango donc yango sikoto nito lobela lelo oyo donc yebisa biso oyo bombi pona biso to yeba to ko yeba lelo oyo. Merci mi bande ko na oyo basiko la mama Ani no baza ma Ani a raison parce que tant to présenter émission ya Santo Petelo to lo baki était Santo Petelo place bakunda ki ba bomela ki na même place que Santo Paulo et puis Santo Paulo basala ki pe moi mausolée na ye mwanda kuna ye na cimetière na tombeau na ye babenga yango kombo ya basilique de São Paulo basilique ya Saint Paul
Et puis une année après ba yesu ko boma santu petelo ba yesu ko kundega ba yesu ko bomena même place wana kaka mais ye mutu renversé na se et puis ba kati ye et puis oreba kunde na même place ba yeto yo kuna débat na même place te ye to ken ko kunda ye mom kena ngomba wana na montagne ngo yango to ko lovela lelo place ba kena ko kunda Saint-Pierre parce que na lobaki te non Saint-Pierre place ba kundela ki ye yango ni ba benga Saint-Siège et puis na même place wana azali ezape Vatican mama ani albaite bakundake na Vatican ngana mi place bakunda eza na Saint-Siège nde yango mte kumba biso ke to ya un peu ko kabola situation o etali place bakundela kanani Saint-Pierre na barol pe Saint-Pierre après liwana ye parce que na makambo etali Saint-Pierre to sukela ye kana liwana ye mais lelo yo to tombola bana liwana ye tina data lelo yo parce que kobosana te Matthieu na ezali koleka na mokanda ya Matthieu 16 précisément 19 place nkoleso ayeba inepete nani wa kotikela nini lingomba comme nani comme administrateur comme pasteur mais si nzambe ke nzambe arefela kwa na sima nani na sima Saint-Pierre que yo Jésus Christ ozali mwana ya nzambe de place wana Jésus Christ amatala aucun jour na yeso bino azali mwana ya nzambe ndeni yo santu petero yebela aha donc na comprendre que nzambe alingina tikela yo nini clé mama ani soko ba pesi yo clé eza na boko ne po kota na ndako et puis clé yango eza kaka moko et puis ba yeso pesa clé yango na mwana na yo tozwa oyo clé eza na boko na nga nazwi yango na pesa na boko na yo anizwa clé yango siko na pesi yo clé yango est-ce que la minute na pesi yo clé oyo est-ce que na zasu na accès au kota na ndako wana te clé yango na mtu akomi na pouvoir na ngai mna komi na pouvoir na osi bobo so yinga mna pesi ona na kota na ndako wana fo ya kosenga na nepa na ngai de place wana bandeko mingi to yebite ete nkolo estanga pesa ki clé ya lingomba epa ya Santu Petero na minute wana akanonizaki deja abulisaki deja Santu Petero ke yo mutu tata nzambe na likolo alingi ozala nani mokambi ya église da minute wana Jésus Christ azalaki lisusu administrateur ya église te yango soko tali bien mokanda ya nzambe olandi bien makolo ya bapostolo précisément Luka mutatie yango très bien okoya komona ete na minute wana Jésus Christ azali kopesa rôle na chaque disciple mais précisément mutu obeli koma Santu Petero mama ani olala te lelo babengaki na pembeni po baprépare na barole très spécial ya ye kaka en tant que nani administrateur en tant que bishop ya nini ya église na mabele oyo bato bakoki kotunanga bo quand est-ce que Santu Petero akomaki administrateur to passer ya église après liwa ya Jésus Christ non de temps wana révélation eyaki déjà Santu Petero akomaki nani bishop akomaki nani pasteur elingi baki même Jésus Christ songa lo makama ya église foya nani pas Santu Petero n'est-ce pas parce que azuni apesaki déjà clé na maboko na ye yango wana bandeko na ngai makambo ya Santu Petero oyo ezali ete akomaki pasteur central général siège capital pierre principale ya église ezalaki avant même liwa ya nkolo Yesu Masiya na ekuruzu donc toza kobanda émission na biso ya kobenga ete Santu Petero azalaki premier papa na biso likambo so ekumiso na émission oyo parce que mama ani na banza na tunaki yo que signifie pape na émission na biso ya Saint-Pierre réponse ni opesaki ngai to oyelo olobaki pape elingi koloba papa pape elingi koloba papa mais papa boti yo te papa oyo elingi koloba papa na ngai ya molimo donc papa ya molimo okoki kobenga mpe pape nde wana Santu Petero lokola azalaki déjà déclaré que ye papa ya lingomba ye nkolo ya lingomba ye mutu akodirige lingomba comme administrateur donc yango tobenga bapasteur bapapa na nga na molimo bamama na biso na molimo naki italien pape elingi bapapa kaka nde wana déjà nkolo Yesu apesa déjà ordre que Santu Petero akomi papa na bino bato bakozala nini na église parce que Jésus Christ a créé église te mais Santu Petero mutu a organisaki nini église yango wana émission oyo tozali kolobela na mpoka lelo introduction na biso na banze ekomi claire mpo na nini tolingi émission oyo yo chrétien nyonso place nyonso ozali oyeba yango c'est parce que olongwa mpe na makanisi ozalaka nango so bazoyeba papape
bazoloba kaka église catholique. So bazoloba Saint-Pierre bazoloba kaka église catholique. Kasi tika na yebisa yo ete avant toke nokozwa répondre na biso liboso makambo tokolobela mama Annie concernant Saint-Pierre bana avant liwa ya nkolo Yesu inane avant presque nakoki kozwa na la nini 69 no nkolo Yesu ntango apesaki Santu Petelo clé wana ezalaki mbula nini l'an 69 yebisa bango l'an 69